Congo, par la musique congolaise. C'est ça, à travers la musique, on y voit une porte d'entrée. Après, bien sûr, tu t'intéresses aussi aux autres choses. Donc, à partir de la musique, il faut apprendre culture, ethnie, les quatre langues nationales, et puis bon, on découvrir richesse penza donc et ça la bilo à colia babilei et ça la penza richesse moko donc culturelle donc Congo et ça la richesse moko oui bien papa na kati yote melo ko vraiment zo pesanga kanda mikolo yo donc on dirait que ba congolais belé ba bosana penza richesse na bango tozonga nango avant de bouger question na poto changer place les amis qui passer au bout de ça au tambola ba tout ba mission na style dans notre bouge dans tout tambola to changer ba endroit question yango oyo bato balandi na miko pasteur bobo bayokio ozo encourager ba parents ceux qui boza bayanzi bana la bino na poto bayeba kiyanzi so boza bambala bayeba kimbala boza baluba bayeba kiluba boza bambandi bayeba kimbandi boza ba swahili boza ba tete la penza bana bayaka bapende mais pourquoi vous les connaissez on a au pousser ba parents en Europe bana pe poto atanga l'anglais kitoko allemand kitoko français kitoko au sarate pour les gamins Claudine française mais yo ebisi bango ke ba parents na ndako beaucoup de sabana cours ya mnoramboko mais parce que papa ezalaka vraiment tellement nécessaire eza identité na yo eza racine est-ce que yo mona français moko boye akeso ko fanda na Chine soki wapi est-ce que abosa na monoko na jamais ba français nous surtout kotali na mokili mobimba ba lo ba rappelle monoko na bango donc eza identité moi na comprendre ndenge parents penza ndenge lobi oza muyanzi hein bon oboti bana ta même c'est vrai yo fanda na poto bon ozo s'intégrer na culture na mboka ozo fanda c'est tout à fait normal ça c'est nécessaire mais moi na yo penza ata botami awa papa ata botami awa atikali kaka pe congolais donc azaka ka muyanzi bon même so kazu nationalité na mukana mais il faut que na makila na ye donc kiyanzi bunga teke mais maintenant moi ba kam you know tampanzi ndingi balwa kiyanzi balwa tampanzi ndingi balwa kiyanzi balwa tampanzi ndingi balwa kiyanzi balwa tampanzi ngoko lo papa pesa nga mungu tampanzi yango na kiyanzi par exemple bon bomuliki Claudine azobeta kiyanzi ko le quand même bandeko bali ko tala biso mais avec micro te ezali kama okamo eza pasi to la saba bana ba famille yango zela na lien na situation makamuna zolo ba donc omoni yango na le problème les amboye moko bon to lobi kaka ba parents il faut bala saba na nikianze so kisaka so kinbandi so kinini mais siko problème ezali ke ba parents bango moko ba yebite combien ba congolais ba la na poto ba ira lingala ou bien swahili ou bien bon moi langue nationale na bango mais sauf que tu vas autour pendant yo net yo za mutaba Équateur est-ce que na munoko na yo pendant hein na toujours la question qui toko penza qui toko bali ko landa biso est-ce que oyebi penza munoko mboko oyebi penza bozo micro alobaka néerlandais alobaka allemand alobaka anglais alobaka ba munoko mususu mais kodi na tuni est-ce que oyebi penza voilà munoko ya Congo question là bon répondre est-ce que micro yebi et à ce sondage mais kasi yango na c'est pourquoi na lobiso ko yebi penza identité na yote omoni problème mingi eza ba parents ngana ba bana kutu ba victime eza bango ba bielo mote mais ba parents on dirait na éviter ce qui soni nini parce que bon alongwe mboka aye poto bon je comprends na alingi d'abord malaliso dango zo ya linko s'intégrer c'est normal hein et wana eza penza vraiment nzela ya kosala parce que soko ye ko fanda mboka mosusu faut ba mboka wana tout ça mais okoyoka soni ya identité na yo pona nini okoyoka soni la culture na yo pona nini donc omoni parce que souvent mingi o ba congolais ba yaka awa moko comme je te dis net c'est soko za mutakine bon zo za mutakine oza identité kinois kaka ata soki ba parents na yo ba uti soki bandundu soki wa mais oza kinois donc eza pe identité nango zo comprendre mais même ata oza kinois il faut ça la effort oyo ba racine na yo o s'intéresser penza na histoire ya famille na yo. Merci beaucoup Nancy Toko ko pousse na totangola yo za mboka la nto kota bino tout ça na bois de la camp kitoko na fibela na ngombi dengi na zo bisonga na linga penda na linga makelele te na linga penda donc ici comme ko ba placer belete donc ngana ngabo omoni soko za boye leti boye tala nzete
tala nzete moi nzete wana otali mpela bonga naza mpe mwana nzambe tala wana eza création ya nzambe nzambe oyo akela mpenza nzete wana sikoyo soki otali yango donc ezolobama ezolobama mais bon je sais que bato mosusu bakokanisaki yango wana bakongoli basekaka bamindele na balien na bango na banzete likama nzete yokomi kongo te biso bakolo nzete babiloko oyo biso tomata nzete biso tomata nzete ti likolo bina tosakaka banzete ya manga banzete ya nini biso tomata nzete mais justement c'est pour ça que eloko bino boyaka boire de la cambre mais bomataka nzete te biso mpe tomataka na nzete mais tomataka nzete akokoka te te problème ate mpo ntango nazaki mpena mwana moke nazali mpena komata nzete somo mais justement olobi eloka bien na mboka mpe nzete ezali ya solo bozala banzete kutu koleka te soki mboka e compliqué non nabi na mboka donc na mboka Congo ozocomprendre banzete ezali donc banzete kutu koleka banzete awa ozocomprendre mais c'est pourquoi je comprends pas ntango ozaki na mboka ozokota zamba tala nani moni to soki village oke kosokola na mai na kati ya zamba mpenza mais sikoyo ozoya poto okomi konéglige biloko wana même kobaye yango c'est ça que eloko wana en tout cas papa peut-être yo koyede ngai na comprendre yango te ke bakongole bakendaka na banzete te mai te bamaseka la ville balingaka parke te boli kolanda biso kolanda na bike na Congo na bakini banzete yaki ebele baterrain football bapesa kosakanaki ebele mais tokoli depuis tokoma poto kumbata banda na bapark rien kende la park okendaka te la mai okomaka te okara na baimmeuble bandako eza mopasi merci beaucoup.